Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Les Talk où nous prenons des grandes questions d'actualité, nous le mettons sur la table et nous en débattons avec les invités. Bandeko Balandi, en tout cas, internaute Nyoso, il y a FM Télévision. Beau s'abonner massivement, beau liker vidéo, beau partager vidéo. Et surtout, n'oubliez pas la cloche des notifications pour ne rien rater comme activité prochaine sur votre chaîne. Merci beaucoup à notre boss à partir de l'Australie, papa Jacques Kafoua, que je salue, et sa chère épouse, je vous salue. Je salue tous les Congolais, particulièrement nos confrères Oyo, dans la partie orientale, c'est-à-dire Est Yambo Cannabis, au bazar où souffrir injustement la guerre imposée par le Rwanda. En tout cas, merci beaucoup de Banderunion sur vos confiance. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'actualités politiques en Cannabis, au ça la une. Et les lots de refungo la boîte Makambo Italie, Liwa ya Wampanga. Vous voyez que Wampanga Ozaki abattu le 6 juin 2025 à la Kinshasa, na menace Yabaïto Moni force du progrès. Et le 10, non, c'était le 10, voilà, c'était le 10, hein? C'était le 10, vendredi 10, le 6 juin, né à Outaki Koya, Baouti tourné, les Bazongi Kinshasa, le 10 vendredi, c'était le mardi, vendredi, de Monamboka Wampanga Azwaki, Likama, Lelo, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons ezali na mort quand bango, toza wapi, pe obsèque organisé quand également la rencontre au Salmaki la nuit il y a le vendredi 19 pe samedi 20 septembre au Mokonzi Mboka à Koutana qui a deux secrétaires généraux, c'est-à-dire un contesté et l'autre Deo Bizibou, le président de la République à Koutana Bango Nini Basolola qui touré bango pe mokolo ya lelo, et puis on parlera d'autres actualités. Nayango Nazana Essengo, encore pour la énième fois, il y a qu'on recevoir sur ce plateau Ouazalendo Ouazali, communicateur. Il y a une PSP Lissuya Kasai. Donc, Ouazalendo, bonjour. Bonjour, Dogodimi. Merci. Bonne santé d'abord. Non, ça va, hein? Tout ça bien. Zamba ba télévision, donc on tokutani lisusu. Zamba ba télévision PSPSO, bon moi ndenge tokutana boilelo eza Essengo. Très bien. Par la grâce, par mususu ba kutani boité. Très bien. Ok, alors je signale là-bas, internaute, Ouazalendo Azali Lissou, Yamokonzi Nakasai, et puis les grands communicateurs. Souvenez-vous le jour où le feu Wampanga Azwaka problème, la personne qui a fait la vidéo, qui a circulé le monde, Ezalaki Ouazalendo, Oyalela qui m'a cassé vraiment, compagnon naïe, Atiki Bango, après que ça là, un long voyage tourné dans l'intérieur. Avant de revenir à l'actualité, parlons un peu de la démission. Il y a Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a dévancé les choses parce qu'il y avait une pétition contre hier. Tout le monde dit que Vital Kamerhe a déposé une démission. Mais au moment où on trouve un moment opportun et le connaissant pendant que nous avons encore beaucoup d'autres choses dans l'Est et que Tunisamboka, mais bien nous sacré pour nous moment là. Pourquoi? L'union sacrée a pris moment où pour Vital Kamerhe a démissionné. Et ça, le comportement de Vital Kamerhe est sali. Alors, député ou pessi mandat et pas peuple. Mon avis, qui kambanaye, ezalaki mabe. Bambong na bango vande au PC, ezalaki ma déclaration. Vital Kamerhe ezalaki na esprit, il y a présidenté, na vision présidenté. Tango azo bima azo kende andero ya mboka, azo sa ba déclaration contraire. Il y a Mokonzi Mboka. Alors qu'il y a un contre-vent. Mokonzi Mboka lobby que toko dialoguer te. Il y a zolo ba il faut pour na bitumbe si il faut dialogue. Azana vision ya chef de l'État. Mais est-ce que c'est qui n'a raison te? Azana raison te parce que ce qui au moni président de la République Félix Antoine Sekechilombo na bengaka mutu amenji mutu na ye aiza na maye lebele. Alobaki que dialogue na ko solona ba pantete ba coquille vide M23 bananga. Bananga bazo refléter Kakame. Bazana na cahier de charge na bangote. Ce qui va tout le monde organiser. Rwanda. C'est pourquoi le président Monagi, le Gola Kosolona Batoyo, Badeleke, il y a Kabila, il y a Kakame, il faut que Solona place vite Bitumezo Uta. Bitumezo Uta na Rwanda et pas Kakame. Kakame est criminel, sanguinaire, pendant 30 ans. C'est pourquoi le président Lobagi Bazaba, coquille vide,
il y a solo batomoni qui bazako qui vide parce que bazana cahier de charge na bango te. C'est pourquoi président a lobby que to solo na Kagame. Sikoyo Vita Kamere aza hypocrite parce que aza a soifé de pouvoir. Alingi que dans 2028 a postulé comme président. Mais Kosimbate ekosimbate Congo ekomi ya ba Congolais ekosimbate ndenge ni pendant que bayokana kana mokonzi na bino na cash o basalaka il y a eu des choses qui se sont dit kuna les autres ont caché te FCC caché ça te ekufa kala bo brojango déjà le rôle a ndenge non FCC non mais bango bayokana ke ya ko koma boye bino bo soutenir na 2023 tikeli bino 2028 président a pesi caméra chance nyonso caméra tango alobaki ki akokoma premier ministre pona kokoma premier ministre faut kozala na pa nini balobengaka nini majorité parlementaire tango tokomi bato FCC ne bazalaki ebele moyen ya koma premier ministre ezalaki te président Tchaiki akomaki directeur ya cabinet ya président mais tala comportement na ye azalaki directeur cabinet akoma net vice président ozo comprendre mais ils ndenge bayokana te bayokana nini yo bini bayokana na cash ke ya ko koma bo soutenir ba koma président de la république mais président salaki o bayokana na ya pesaki président de la république non yokana no yoka apesaki nano directeur ya cabinet eza place monene après alongwe wana atie ministre ya économie mais asala eloko te après ko humilier na ndenge ya iba non Kamere ba yokana muntu asalaki ke dossier wana sala boye tokolanda justice bakite ye mais toyebi na se wana nde ba salaki ke ba humilier te yende asalaki mabe ayibaki mongo ya mboka ezalaki ba salaki tout ça yozo ko ndimate que biloko bozo ko accuser Vital Sara te pona azo kende contre vent président mais pona azo constituer pe une menace pour na bino danger moko boko ko changer constitution nde ba ko loba moyen bol et rouler kate po yazo te mais la président ne boli bol longola bo cha moto a kozala passoire na lingina biso journaliste boy caméra za danger pour na biso te biso to sali na mboko biso to za IDPS machine munene parti na mboko parti lokola IDPS za te biso to bunda na Mobutu na Kabila lelo toko banga caméra ndeni za danger ya nani tala na problème na nila yo président Félix Antoine Tshisekedi ako banga caméra te Kakame azalaki tout puissant en Afrique mobimba mais lelo Kakame aza neutralisé aza effacé mais président est-ce que caméra cause danger pour Félix Antoine Tshisekedi bizaleli na inde commission a comme place aza wana bizaleli na parce qu'aza hypocrite aza dans un rappelé en 2011 caméra a sali makammabe na Etienne Tshisekedi de Mulumba après ça ba rendez-vous a yebisi président landanga itokustana na États-Unis Tshisekedi na age na wana na longue PPRD tango aluka PPRD akomaki opposant wana ba manœuvre basala wana Tshisekedi alanda ye na États-Unis caméra oyoki ke Tshisekedi akomi na États-Unis pouf accueillir France balandi na France pour Afrique du Sud après Etienne Tshisekedi alobaki ke aza caméléon asakana na ye ozo comprendre eza bizali na ye lelo te azalaki hypocrite azalaka na face B na face A ozo comprendre ndenge boza boye démission ya Kamere et ko peser sur politique communautaire il a démissionné parce que balinga ba humilier azala biloko ebele balinga ba reprocher tango basalaki pétition wana bayebaki makambo ezalaki ebele soki balinga ba déposer biloko wana na assemblée balinga ba humilier c'est pourquoi mon ngi ke na za derrière makambo na muntu ata mo wazate eza bizali na ye na comportement na ye eza muntu za derrière même nous ba député bango moko nde basali pétition ozo comprendre eza muntu moko te ayebisi bango ke bosala bo non non eza institution à part ba député baza na droit ya koloba ke ozo kamba mabe tozo sele yo moso tozo longola ou bien tozo tika yo eza te ke muntu influencer bango ozo comprendre eza bizali na comportement na ye ata ta plénière tango ezo sala après ça ba liberté totalité ce que muntu alinga jouer le malin alinga abakisa o muntu alinga loba alinga la kisaki ayebi nyingi ozo comprendre ko kata batu baloba ko humilier batu wana ba député balembaki mbongo na bango ya soins médicaux bazo mona ngote ba privilège na bango nyonso bazo mona ngote mais gouvernement zo pesa mo yobi tango alobaki ke to zangi ata ba papier ya kosala nango mosala c'était une ministre yoka na ministre de défense o tozo sa yo à répondre à salaire émission pour répondre à Vita Kamere non ministre de finance ministre des finances de nous femmes à répondre que gouvernement azana nyongo ya assemblée ata mokote ça c'était vous comprenez ça les que le on a pas humilier gouvernement comment bien qu'on soit ça bien président de sa déclaration na lingana la kisabino et le komoke a salaki oya azoto sa président azana comportement mabe
Tango ya congrès ya union sacrée. Ouais. Tango wanande basalaki na Afrique du Sud balinga bakenda na réunion ba nani nino réunion balobaki na Afrique du Sud ezalaki nini basala nini ko dialogue na tabumbeki wana ndoki wana à l'époque. Kaka mi Voilà, bakende osala dialogue na tabumbe. Président boyaki yokanano yakendaki kuna akosaki azobela ezalaki plan na ye tango akei amoni ke soki na sali erreur vraiment na komima mabe azongi asolo na bango me azongi tango azongi kotoyo sikoyo président asalaki discours na congrès ya union sacrée président lobi boye alobi ke toza besoin na pacificateur te oyo akoya po asangisa biso ba congolais dialogue oyo ekosalema na Congo il faut ngai moko président nazala initiateur ya dialogue wana mais après yoka nanu tango caméra ye po asala discours ya ouverture yoka ndenge alobi azoloba na kotikala pacificateur jusqu'à ma mort. Contradiction. Tu à répondre président. Contredit président. Vous comprenez ça? Président Lobaki qui est besoin d'un pacificateur. Il y a le bic qui a la pacificateur toute ma vie jusqu'à ma mort. Vous comprenez ça? À répondre président na discours à Salaki na ouverture il y a session na parlement. Vous comprenez? À ça na bisoté problème est que tango monaki que baku humilier na assemblée tango bako déposer motion pour babanda ko tanga motion babanda ko tanga makamoni bazo reprocher kozala humilier c'est pourquoi sali démission wana na Mali c'est local azalaka malin a sali ki neti a démissionner mo côté ba reprocher on va quitter ce dossier mais nalingi o le basuka parce que contrairement bandeko ba ko kanisa loko la que président Félix ndaza sima ya makambo oyo po ba humilier ndeko Vital Kamerhe recadrage ni ko sala po tout balanda yo ba comprendre bien que non président n'est ni de près ni de loin dans tout ça. Président Zakunate. Tango Mutamba zala ministre de la justice, Mutamba salaki musala pona mboka na biso. Président tie ata yi ote na problème ya dossier Mutamba. Alobi que justice asala musala nango. Très bien. Parlement za institution à part. Président za institution à part, il y a président de la République. Akolonga place na yete akota makamba. Mais c'est politisé. Non, jamais. Wana iza lukuta bato salaki musolo za ba dossier politique. Le président asololi na bangote. Ayambi ata mutu mokote. Eza makambo na bango ba député bango moko baza na droit ya kotala ke muntu azo kamba biso mabe balongolo ye po batika ye. Ozo comprendre? Signature ezalaki 260. Très bien. Merci beaucoup alors madame et messieurs. Président Zakunate. Très bien. Donc recadrage et salami, je crois qu'on va comprendre par rapport à ça. On dit il y a Kotalaki na deux secrétaires généraux autoba moko contesté, moko rival il y a Ndeko Kabuya, Ndeko Deyo Bizibu. Ba Kotalaki kuna na vendredi na OIA en tout cas zaki vraiment causerie. Toko isa ba imboka bana bazolo na biso Ndeko Wazalendo. Ezaki visé na nini? Jour wana. Ouais, na ebisa rabatuke Fachi aza combattant muneni. Oui. IDPS basali yango na 82. Tango basalaki IDPS na 82, Fachi azalaki déjà na 19 ans. Azalaki na 19 ans, majeur, membre ya IDPS, cofondateur ya IDPS. C'est que montumo bisonyo sotoye kokuta Fachi na IDPS. Na éviter de comprendre. IDPS basali yango na 82. Fachi azalaki déjà na 19 ans. Azalaki cadre ya parti. Azalaki cofondateur ya IDPS. Na ebisa bato Fachi akonyata musala ya Etienne Tshisekedi oyo asali 37 ans akonyata ngote. Fachi a respecté. Donc contrairement à ce que les gens disent que oui, bato ba yebi bien te. Fachi alobi ke nazalaka yuma te. Naza bien éduqué. Na pesa ka mutu na respecta mutu nyoso. Te kino te. Ba kino ne ba impoli ya liboso. Ozolanda ba kino bazala manière te. Et ya za bien éduqué. Éducation que senine kozala kino. Il y a une éducation et pas nanda kuna bango. Parce que l'éducation c'est la toi et pas na bino, na classe, na église. Il y a eu trois éducations. C'est pourquoi ça bien éduqué. C'est pourquoi tant que l'on a eu maté. Bato mona tant fatia zo lo baté, yo kanisi. Nenge eloko. Parlons de cette rencontre. C'est ce que nazo kuma kuna. Avant on dit na ila ça bato ndenge nini. Au moment ata problème ya caméra, à mon avis fatia ne tia yuma. Mais ayebaki teke, il y a eu éducation bien, ya mbaka mutu nyoso ndengaza. C'est pourquoi crise oyo ezalaki na parti Fachi abanda otala ndenge nini na osalamu bato balobaki to o atiki parti o azoloba makambo parti te o pona nini tout ça résolution à CDP asalaki musala nango ya kolongola honorable Kabuya kozongisa de obizibu mais tant que président bengi bango ezali po apesa
initiative parce que dès au bisou au secrétaire c'est des papiers qui est pouvoir à ça la intérim 6 mois pour même ma biso na congrès. Mais yo ba de bizibu secrétaire mais c'est pas encore confirmé non, CDP parce que Kabou il y a pas qu'on a compte non il y a congrès CDP. Aza confirmé parce que c'est dépendé à Tchakié place Kabou ya. Pas ndimara yango te c'est dépend. Kabou ya zawana. C'est dépendé à pesa ki pouvoir wana. Vous comprenez? Ça c'est connu. Il y a Azalaki à au moni na lingina loba comme mususu parce que toza na unité to lingi lokola président lobi ke to sangana bomoke zala po to koma na congrès pour na makambo nyonso ici là. C'est pourquoi congrès vous a organisé quand? Le 14 décembre. OK. C'est pas pesi bango 2 mois. Nini président ebisi bango? C'est ça c'est que nazo koma wana. OK, allez-y. Tant président bengi bango eza po apesa bango conseil. Oyo azana monopole, azana batu. Oyo azana batu. Président bengi bango pour apesa bango initiative oyo. Va travailler ensemble. Deo na honorable Kabouya va sala musala ensemble. Oya kosa la déclaration il y a quoi engager parti nenga lingité. Il fallait avant oloba au consulter commission de suivi oyo batie. To lingito loba boye basangani deo na Kabouya basali musala ensemble. Musala na bango ba pesi bango eza pona ko préparer congrès oyo kokota le 14 décembre. Ne musala ba pesi bango. Président ebisi bango tango boyima boko sala conférence de presse binonyo so mibale. Après conférence de presse boko sala meeting binonyo so mibale. Kabouya na secrétaire. Est-ce que vous allez possible? Yokana no ba kotosa oya kotosa te akozo sanction. Parce que président tozolo ba za haute autorité de référence. C'est-à-dire tango makambo ko zoabiso toko se référer na haute autorité ayebisa biso liloba suka. Vous comprenez? Si siko ya pesi initiative. Biso to bando loka parti na biso ezala organisé tozala ini. C'est pourquoi le président a pris l'initiative que dans 2 mois, tu as une année 4 mois, tu as na bitumba crise dans la partie. Si quoi il y a lobby qui était, il faut pour ça 2 mois pour s'organiser pendant qu'on continue ce congrès, congrès que ça là un jour. C'est que tu continues le 14 le 15 résultat ça. Si quoi vous avez bien sangai. Ba uti ko bima pas ya président peut se une initiative mais en attendant non nous ba fandi ensemble te ba ko vivre ce que le lenge nini et ko ça manenge nini. Donc déjà zai a compte na kuna permanence te mais Kabouya na permanence ba ko ça ndenge nini juste là. Ba ça la réunion na ba objectif ba oui ba ça na bango ndenge ni ya ko ça la commission ya ba oui ba harmoniser makambo. Parce que na congrès exact loko makambo ebele ba ko toucher ba ko changer ba article mususu ko créer makambo mususu ko bongisa statut tozanango po tokuta lisusu tokota lisusu na ba double vous comprenez au moni montozolo na za président ai mais aza na autorité statut apesi pouvoir wana te vous comprenez c'est pourquoi président sangini ba réunion bazo ça des apports na s'organiser na tango bazo silisa bazo consulter commission de suivi to lingi to sala boy bango ba pesi bango initiative parce qu'après tout bazo kendo pesa rapport et pas yemei haute autorité de défense ferti béton. Donc, tu vas comprendre bien que Kabouya a un pouvoir anarchique. Il y a un pouvoir c'est anarchique. Pour engager parti. Parce que le président a dit que Makamboa, le président a exaté. Alors, le Nazar il a dit de Obisibu, Azana Batu. Tango akendaki na Katanga, vidéo ezali. Akendaki na Kana Mbujimai, vidéo ezali. Akendaki na Kana, vidéo ezali. Grise ezali ezate. Animi grise ezali. Il faut aussi ce grise. Congrès Kota. Pour na aussi ça va ramener tous au baptême. Siko toli ke était Kimi oza makati hein? Kimi ezali. Alors le rôle Kimi ezali, botsundeli makambo ya meurtre wampanga. Non non, comment ça? Mais ngai na yebisa ki bato, procès kozala. Justice kosala musala nango. Procès kosala e bengisa nani? Po bosi boyokani bo chena se. Non non, koyokana eza problème ya liwa te. Koyokana eza problème ya parti. Mais liwa eza ekeseni na makambo ya parti. Liwa eza bakolandela muntu oyo asalaki ke wampanga commanditaire wana nde bakobenga. Famille wampanga basi ba déposer plainte na bango na cour de cassation. Mais makambo ya koyokana eza makambo mususu. C'est pourquoi président na yebisa bato muntu akokunda wampanga eza président de la République na Mama Marthe. Tango président yebisi bango ayebisi bango tozalaki topesaki date que le 27 tokozala na permanence, le 28 tokondi wampanga. Président lobi ke te tozelaye tango koya yende a organiser pona kozi kunda wampanga na honneur na dignité nyonso parce que ça combattant oya kufeli bitumba ya parti. Sikoyo raconte oyo ezo ko assurer biso ni poto yebi déjà que Maman Marthe, souvenez-vous en septembre 2024 akutana ka pena bango balé mera abo mamoto mais simbarate et le nezo ko assurer biso que oyo penza o kene aussi ma raconte au président Sassi bango mbali. Mais oyo abengisi bango aza président de la République. Mais Maman Marthe pas ça ka bengisa bango maman. Maman Marthe apesaki bango conseil
alors que ofanda kimia bo conseiller oya conseiller batunaye oya conseiller batunaye po to tambola makamba mabe zalate mais oya bengisi bango nde responsable ya IDPS haute autorité de référence président de la République Félix Antoine Tshisekedi tango apesi initiative abanda olobate bato moni atiki alors bate mais lelo bengi bango vite Kabuya na de obizibu ayebisi bango apesi bango initiative ndenge nini mosala cause apesi bango ndenge ya kosala mosala pona ko se préparer pona ko préparer ko sa congrès siko nani akoboya yo ozanani po boya mibeku ya Fachi Beto ozanani wana oza rebelle ata biso okuta biso dans na yo. Merci mesdames et messieurs, je crois on a rappelé Binok Tozali à na plateau na le communicateur du président et du chef na niveau ya Kasai donc Wazalendo Otozane Awa et Sika Oyoyo. Alors, Tommy Rocho, à quand maintenant c'est que il y a Wazalendo pour durer, hein, ça fait 3 mois. Hein, les 3 octobre, ça 4 mois. 4 mois. Alors, est-ce que bon, obsèque, tout le monde déjà m'a dit que vous allez organiser pour vous allez wapi? Et vous allez en permanence. Permanence, c'est ça. Permanence, c'est 11e midi. Les andako ya IDPS yoka. Les andako na biso ya IDPS. Wampanga za combattant ya IDPS. Moi na IDPS ndako wana ezandako na bango. Les places tokolela ye, tokogunde tokosala veille wana. Toipe toko. Sinon imaginez bobanga ba force du progrès. Force du progrès ba na IDPS non? Unité wana ezani. Président lobi que tous à la uni, tous à l'ensemble. OK. Tokogunda wampanga biso nyonso bana IDPS. Problème ya ko so na tout ça etali wana eza tozo chango mupanzi. Pona kokunda wampanga biso nyonso bana IDPS. Bana Etienne Tshisekedi toko sangana na permanence pona kolela wampanga kokunda na dignité na honneur nyonso. Président de apesi ordre wana tokokunda wampanga na dignité na respect nyonso na honneur nyonso. Sikoyo nani po ya ko empêcher que to lela wampanga te na permanence. Permanence ezanda ko ya mutu te. Ezandako ya IDPS, ezandako ya mutu te. Nani akoboye ke tosalela matanga na ya wampanga na permanence. Permanence c'est ça mutu. Mais le CGDE a déjà reçu le rapport, il y a commission hein. Oui, tosali musala nango assez apesi nyonso ba adopter yango ba batinde na président. Tango président koya tozongi, to Zelika koya nae akoya lendi. Ndebo fixer date. Ndé ako fixer date sikoyo parce que le 27, le 28 est aussi maté parce que le président est en voyage. À cause on a lundi au cause le premier, je pense. Donc il va être là aussi. Oui, au salon. Tant le bique. Nous serons là avec président au salon. Oui, à cause tant le bique. Et ça la kia alinga participer alinga lo bagé. To kunda, to date ne to fixé wana. Mais le bique to zelaye tango koya ndé to ko pesa date oya ko kunda mpanga. Pour présence né au salon s'il la unité hein parce que je sera Zali de Wazawana, Kabuya Zawana. Omoni biso nyonso tozaba na IDPS na lobaka na yebisa bato ke biso bana IDPS tozaba bato ya batute. O bato Kabuya, o bato DOT. Biso tozaba na IDPS, bana Etienne Tshisekedi Yes, thanks. Tokozwa na problème, tokozwa na problème. Tokozwana. Mais tozaba na IDPS. IDPS ndé sangisi biso. IDPS ndé sali ke toyebana. IDPS ndé kofuta biso. IDPS ndé futi Kabuya. IDPS ndé futi bato nyonso bazalelo. Bazui misala, IDPS ndé futi bango. IDPS ndé sangisi biso. C'est pourquoi tous ça battu à battuté, tous ça bana IDPS, tous ça ndenge moko, il faut tous sangana. Unité wana eza pour tous la ndenge pour toi accompagner chef de l'État parce que IDPS c'est sa force. C'est sa force. Bato banda ko sala ko profiter na faiblesse o bitumba crise wana pour pas sangana na biso. Mais tozongi ba ko comprendre, ba ko sentir que biso nde toluka pouvoir na mbogo. Pendant 37 ans, ata parti moko iko tombo le mo sapite que babunda. Bango bazala ki pour na pouvoir, pour na kato, mais biso to banda bunda na Mobutu. Non-violence jusqu'aujourd'hui. Vous allez fier de notre parapoitrine que l'élo, comme on a 37 tonnes de ko tolo. Oui. Vous na pouvoir, vous allez fier de la gestion de la. Oui, nazo ebso. Trop fier. Problème est ça que oui. Nazo fier. Fachi asali makambo lelo yo au profond ya banana wana. Soke sili. Mais c'est ekoko c'est ba milliards et milliards de dollars. To sali 18 ans na Kabila salini. Fachi Amatisi DJ Armé Akuta Kabila Tika DJ Armé 200 millions. Mais comment vous voulez justifier vos faiblesses? Non, Yokana. Et ça faiblesse n'a bisoté. Et ça référence. Vous comprenez? Pouvoir Fachi Akuti Kabila Sali Moussala. Place Kabila Sali continuité pour. Voilà, c'est ça. Vous comprenez? Et ça fait que tout ça Kabila Salate. Place à Salite Tolubi Fachi Sali. OK. Kabila, là, je suis d'accord. Oui, Kabila Atiki, Atiki nos budget armé de 200 millions. Aujourd'hui, c'est 2 milliards, 3 milliards. Arsenal est aux Anango. Kabila a détruit l'armée.
tout ça na armée et ça ba infiltrer brassage message nde batu wana ba déranger armée côté Arsenal armement pendia wana ko loba po ti le lok bunagana tozo de 3 ans yokana Fati a monique toku filming pendant 30 ans plus de 10 millions les lots moni Fati azoloba ke ba reconnaître génocide au salami na Congo na 80e non salami to les lots ba mindele bakondima génocide ya Congo lokola bandimaki ya Rwanda o kame a créé génocide moko mais les loyo oyoki ke président ça vice-président ouais dans Nations Unies au moment qui que ministre des Affaires étrangères fandaki na tribune azobenga ba président au moment qui ndengani ezake Congo et matina nani na Congo na Fati là on peut dire merci oui Fati asali musato pesa il faut apprécier l'homme à son époque Fati aza mutu wa menji ça veut dire mutu ya mayele mutu ya mayele Fati vous comprendre Fati aza président azo tambola likolo ya maki mais maki ezo kufata vous comprendre merci là c'est la voix du communicateur du chef Walobi Lisu ya Mokonzi na Kasayo Wazalendo. Wazalendo c'est comme on appelle surnom. Non, comme on a ezakala am temple Wazalendo parce que toza Wazalendo. Tozo munda pona mboka. Tozo Fati asali makambo ebele. Fati asali makambo ebele. Alors après soki basangisi yango vraiment tozo ngana peut-être chuter. Après enterrement, matanga soki sili wana bozongi, après bokaboni soki bozongeli kabuya na justice hein. Justice akosala musala nango. Bozongeli kabuya la justice. Na solo bake justice akosala musala nango. So bakangi kabuya kosepela. Na kosepela ndenge. Problème est ça que soko sali likambo. Omoni mutamba. Da faut répondre à acte na aussi ça. Mutamba sasa oyo tolingaki mingi. Asali pona mboka. Tango bakangi. To sepelité. Et ça les biso pas si mais à répondre na acte asalaki. Maintenant ça ko répondre na acte asali. Les lots soki na sali mbeba. Soki bakangi ngai. Na ko répondre na acte na sali. Les attaques yo oni ngai. Soki na sali boy na casser nano micro na yo bako kanganga bako juger parce que na sali acte ko casser et loko zo sali yango mosala les attaques yo ni ngai les attaques na ko sepela pona honorable Kabuye bakanto na osel non justice ça sala mosala nango soki asa a quitté wana talibiso te tali justice. Très bien, merci madame messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Ndeko Wazalendo to na suka ba imbo ka ba retenir nini par rapport na nyoso tsuro lobela. Ouais, ba imbo ba na ina bisa bango toza la derrière Fati Beton. Oyo a commis vice-président na Nations Unies. Oyo asali ke mboka na biso lelo mata ezonga na mboka na biso. To soutenir ba Wazalendo na ba FARDC on nazo pesa vraiment to betala bango maboko musala ba sala na est to récupérer Bunagana, to récupérer Kivu na Goma. Ezam mabele na biso. Et ça m'a belé à Rwanda. Tu récupéré en malgré tout ça na dialogue, mais totika bitumbate. Makambo ya repli stratégie wani faut totika ngo. Et ça stratégie ya ba infiltrer ne basala gapo ko pesa passe ya ba nguna po bazo ba territoire na ba village au bazo. Nazo ebisa ba na Congo, ba Kolanda biso ba fandi na poto na Afrique partout dans le monde. Tous à la derrière chef de l'État, tous soutenir rien, tous soutenir Mboka na biso pour que ndeli boso. Facha osala biso makambo ebele. Na 2028, bato bosana parce que nanu asali musala te. C'est-à-dire 2028 basani ni bosana. Makambo ya élection. Tia ozate Nazoloba yoka. Biso ne topesi Fati 73%. Donc yebemtu mais constitutionnellement parlant ozalate. Biso peuple, constitution ko changer ngot. Voilà, merci madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Le plaisir a été pour moi de recevoir pour vous les communicateurs du chef Lisu ya Mokonzi na Kasayo, monsieur Wazalendo de Tobeti Masolo Italie, vraiment Mboka, les propos tenus dans l'âge questionnateur, mais tous les acquis en gars, merci, vraiment, continuez à vous abonner massivement et n'oubliez pas la cloche des notifications pour ne rien rater comme activité prochaine sur votre chaîne. Alors merci, na CG Deyo Bizibou, en tout cas, merci à vous. Je crois vous avez une grandeur d'âme. Vous avez un esprit de papa. Merci beaucoup, le CG Deyo. Merci beaucoup. Ceux qui nous ont prochainement. Ciao. D'accord, merci. Voilà. Le communicateur du chef. Du chef d'un grand Gassai. Du chef. On l'obélit à Mokonzi. Wazalendo Galam. Ah oui. Ouais, Azon Gassimate. Toujours combattu, mais jamais abattu. Jamais abattu, oui. Très bien.